Chers frères et sœurs en Christ, nous voudrions vous présenter ici quelques consignes à respecter chaque fois que vous devez prendre part au service divin. Voici les condensés. Chers frères et sœurs, afin d'assurer dans les meilleures conditions le déroulement du service divin dans le respect des mesures sanitaires requises, nous souhaitons vous informer que le port du masque est obligatoire. Après avoir pris place, merci d'éviter tout déplacement. En cas de besoin, vous voudrez bien vous signaler au service d'ordre et prévenir vos voisins avant de sortir de votre place, de votre banc, pour permettre à tous de vérifier leur masque. Bongo poete ozongisa masque na ona bisika yango na zolo et puis oyebisa baye bazanzinga nzinga na yo poete ba pesa yo nzela ya kobima. Les cantiques ne seront pas chantés à haute voix. Banzembo ekoyemba mana mongongo makasi te. Vous pouvez suivre intérieurement les chants du soliste ou de l'instrumentaliste. Bokoki kolanda na mongongo ase makasi boyembi ya bandeko bakoyemba to pe ya mabeti mandanda. Et nous exprimerons la prière de notre Père avec le masque. Le déroulement de la Sainte Seine se fera selon les indications du service d'ordre. Dans le respect de la distanciation physique et en portant le masque. La liberté de participer ou non à la Sainte Seine est laissée à chacun. La réception de l'hostie sera confirmée soit par un amen à voix basse, soit par un hochement de tête. L'hostie est à garder en main jusqu'à ce que vous soyez à votre place ou après avoir retiré le masque, vous pourrez mettre l'hostie en bouche. On peut chanter l'amen qui suit la bénédiction finale, mais à voix basse.
À la fin du service divin, vous voudriez... À la fin du service divin, vous suivrez les consignes du service d'ordre pour quitter le lieu de célébration. Na suka ya losambo bokolanda bongo mateya tope makanisi ya baibachami pona kocha alima pona kobima na kati ya lisanga. En portant votre masque et en maintenant la distanciation physique réglementaire. Kobosa na kocha masque na ona elongite pe kotosa motango ya mwa espace na baninga baibaza liboso. Ces mesures sanitaires restent en vigueur à l'extérieur et aux abords de l'église. Mikano oyo ya minganga tosengeli kokoba kotosa yango atana kati ya lisanga na biso tope libanda na yango. Toute sortie de l'église est définitive. Bobimi nyonso libanda ezali bongo kozonga lisusu na kati te. Votre participation au service divin, vos acceptations est pleine entière de ces mesures sanitaires. Awa bondimi kosangana na kati ya losambo elekisete bondimi mikano nyonso oyo epesami na minganga. La liste des inscrits étant utilisable pour les prochains services divins, il est inutile de se réinscrire. Mokando tokokoma bai basengeli kosangana na losambo lokola tokosalela yango lisusu na losambo ekolanda tina ya kokoma lisusu kombo mbala mibale ezali te. Merci de votre compréhension et bon service divin à tous. Matondo pona boyoki na bino pe losambo ya malamu na biso banso. Merci beaucoup. Atondo. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tendre Père céleste, Dieu d'amour, c'est avec humilité que nous venons devant ta sainte face. Nous venons ce jour te louer et te glorifier, bon Père céleste. Parce que tu es digne de gloire et de louange. C'est ton amour et ta grâce qui nous a couverts. Bien que nous étions physiquement distants, mais sur le plan spirituel, tu prenais soin de nous, bon Père céleste. Comme tu donnes encore la possibilité pour que nous puissions entourer ton hôtel de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous demandons, bon Père céleste, que nous puissions demeurer comme toujours un outil important entre tes mains. Et que ton esprit, le vrai pédagogue, le pédagogue par excellence, puisse nous enseigner tes voies et tes vertus. En ce moment particulier, bon Père céleste, nous pensons à de nombreux de tes enfants qui ne sont pas avec nous en ce lieu. Plus particulièrement les malades alités. Et ceux qui sont malades à la maison parce qu'ils n'ont pas de possibilité pour approcher l'hôpital. Tu es le médecin par excellence, bon Père céleste, tu peux leur donner les soins si cela est possible.
nzoto kolongonu soki ezali kolingana yo. Quand ils vont recouvrir la santé physique, ils s'empresseront pour ta maison au moment opportun. Tangu nzoto ekozonga na kolongonu na yango bakowela kwa na ndako na yo soki nzela epesameli bango. Nous pensons aussi à toutes les couches dans ta maison, les enfants de l'école de dimanche, les jeunes, ceux qui se donnent pour la musique. Tozali kokanisa pe biteni nyonso na ndako na yo, bilenge bana pe baipanso bamikabaka mpona loyembo. Sans oublier tes serviteurs et tes servantes. Tobosani pe te basali na yo ya basi pe mibali. Couvre tout le monde de ta main paternelle, bon Père Céleste. Finika banso na loboko na yo ya botata, tata na biso ya likolo. Nous demandons la protection de tes anges du début jusqu'à la fin de ces services divins. Tozo senga libateli ya banzelu na yo, ute bandeli pe suka ya losambo oyo. Et surtout la communion étroite avec notre apôtre d'ici et notre apôtre patriarche. Pe mingi mingi bomoko ya solo na ntoma na biso mokonzi, pe ntoma na biso ya district. Tu connais les requêtes de tout un chacun parmi nous, bien que nous n'avons pas tout dit en parole, mon Père Céleste. Parce que tu sondes les profondeurs de nos cœurs. Donne plus que ce que nous t'avons demandé en parole. En toute humilité, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers serviteurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Et nous prenons aussi le temps de vous transmettre les salutations de notre apôtre du district qui nous a mandaté en ce lieu. Pour cette rencontre et cette circonstance, nous allons partager la parole que l'apôtre patriarche nous a donnée pour ce jour. Nangonga oyo pena losambo alelo tokokabola maloba oyo ntoma na biso mokonzi atindeli biso pona mokolo eye. La parole est extraite du livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 7 et 8. Maloba ezali na kati ya mokanda ya yambo ya Yohane na kapo ya mitano nzela verset 7 et 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Boye ekomi lokola likambo ba témoin misato balobi molimo mai pe makila bango nyonso bazali koloba bobele ndenge moko. Jusque là nous pouvons prendre des places. Ti wana tokokozwa bisika tovanda. Et l'instrumentiste peut nous interpréter un morceau. Bongo mobeti lindanda akoki kopesa biso eteni ya nzembo. Merci pour ce morceau. C'est vrai qu'il faut toujours que celui qui respire, il doit croire parce qu'il y a quelqu'un qui donne le souffle de vie. Nous avons passé un long moment, on n'a pas eu l'occasion d'être ensemble autour de l'hôtel de grâce. Mais nous sommes reconnaissants parce que même dans nos maisons, notre Père Céleste venait nous donner la nourriture pour notre âme. Ce qui veut dire que notre Père Céleste prend soin de ses enfants selon qu'il le veut. Et je viens rejoindre aussi notre apôtre patriarche qui dit pendant plus de 4 mois, nous n'avons pas été physiquement à l'hôtel de grâce ensemble.
azali pe kosangisa makanisi na oyo ntoma mokonzi alobi eleki basanza mine totelemaki te banso na bomoto boye na kati ya ndako ya Nzambe nzinga ya mese centre suite à la pandémie du Covid-19. likolo ya maladi oyo esali pasi mingi. Et les gens se sont posé beaucoup de questions. Ebele ya bato ba mituni ebele. La question la plus importante que les fidèles, les chrétiens, les enfants de Dieu se posaient, pourquoi Dieu a-t-il permis que cette histoire arrive? Motune eleki mituna nyonso motune ezongaki mingi koleka epai ya bana ya Nzambe epai ya bakristo ezalaki pona nini Nzamba apesi ete nzela makambo oyo ekoma boye. Un autre apôtre patriarche a dit il n'y a pas de réponse simple à donner à cela. Tomara biso mokonzi alobi eyano ya pete ya kozongisa na makambo ezali te. Parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de notre Père Céleste. Wete biso tokoki komitia na bisika ya Nzambe tata na biso te. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous rassure et que personne ne peut arrêter l'œuvre de rédemption. Eloko eleki tina pe eloko ezali kolikia pona biso ezali ete moko te akoki kotelemisa manaka ya lobiko. C'est comme ça que notre Père Céleste venait sur les voies des médias nous enseigner, nous exhorter, pardonner nos péchés à partir de nos maisons. Nde yango tango na ntango Nzambe na biso na nzela ya singa zalaki kokoma epai na biso pona komemela biso liloba kasi kolimbisa pe masumu na biso wuta mabota na biso. Plus de 30 services divins virtuels ont été tenus, rien que pour nous donner la nourriture spirituelle. Balosambo ebele penza esalamaki na nzela ya singa kaka poete esalisa biso na eteni ya nzoto na biso na molimo. Quand je vois les textes de ce jour que notre apôtre patriarche nous a envoyés, tangu nazomona maloba ontoma na biso mokonzi atindeli biso lelo, je me rends compte que la façon dont Dieu voit les choses, c'est pas la façon que l'homme voit les choses. Nazali komona polele te lolenge emoneli ya Nzambe ekeseni mosika na emoneli ya bato. Parce que l'auteur de cette épître de 1 Jean, il voyait les choses différemment de ce que ses contemporains voyaient. Poete ndeko mokomi ya mokanda oyo ya Yohane ya yambo azalaki komona makambo lolenge moko te na bato nyonso bazalaki kobika na ngonga na ye bazalaki komona. Il voulait sauver seulement l'église, les membres de l'église de Christ. Alingaki kobikisa kaka baye oyo bazalaki bato na kati na église ya Kristo. Parce qu'il y avait des fausses doctrines, des faux enseignements à ce moment-là. Poete mate ya ebele ya mabe ezalaki na ngonga wana. Et c'était l'enseignement qui était contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. Ezalaki kutu mate ya oyo ezalaki kotambola na nzela mosusu kokabwana na makanisi to pe mate ya Kristo. C'était quoi au juste? Ezalaki nini? Certains disaient que la mort sacrificatoire de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le salut. Basusu bazalaki koloba ete kufa ya komikaba ya nkolo na biso Yesu Kristo ezalaki ata na likambo moko te na makambo etali lobiko. C'est comme ça que l'auteur de cette épître vient nous rassurer que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Nde yango wana mokomi mokanda oyo ayepo ete ayebisa biso polele ete ezali Kristo yemei nde moto ayaki na molimo na mai pe na makila. L'esprit, l'eau et le sang, pour nous, ça représente les 3 sacrements. Molimo mai pe makila pona biso ezali elembo ya basakramento esantu misatu. Et ce qui est un peu compliqué, c'est l'interprétation, la compréhension des gens de ce qu'on appelle sacrement. Eloko ezalaka mwa mindondo kososola ezali lolenge bato bazali kososola malamu mayenini babengi sacramento esantu. Les sacrements, c'est quoi? Sacramento esantu nde nini? Les sacrements, ce sont des signes sacrés pour le salut de l'homme. Ba sacramento esantu ezali bilembo esantu oyo ezali kotiama kaka pona lobiko ya bato. Avant Jésus-Christ, on ne parlait pas de sacrements. Yambo Kristo aya bazalaki kolobela ba sacramento te. C'est pourquoi il est dit Jésus-Christ est le fondement de ces sacrements. C'est lui qui a amené les sacrements. Nde yango elobami ete Yesu Kristo yende moboku ya ba sacramento oyo ko ete yende amemaki yango. C'est lui qui a amené l'esprit, c'est lui qui a amené l'eau, c'est lui qui a amené le sang. Yende amemaki molimo, amemi mai, amemi pe makila. Et nous avons reçu ces 3 sacrements. Si je commence par le sacrement de Saint-Baptême d'eau, parce que l'eau là-bas représente le Saint-Baptême d'eau que tu as reçu et que j'avais reçu. J'ai cherché dans la Bible pour voir dans l'Ancien Testament, c'est écrit combien de fois le mot baptême.
na luki na Biblia na boyokani ya kala komboli ibatisi ekomami mbala boni Aucune fois. ata mbala moko te. Et j'ai cherché dans le Nouveau Testament, Kasi na ekoluka na boyokani ya sika 25 fois on parle du mot baptême. bakomi yango mbala tukumi bale na mitano libatisi. Et rappelez-vous quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, Bokanisa malamu tangu Kristo ayaki na kati ya mokili oyo, comme c'est écrit dans Jean 1:33, ndenge komami na Yohane mokapo nango ya liboso nzela tukumi satu na misato, il est passé par le baptême de Jean-Baptiste. alekaki na libatisi ya Yohane mobatisi. Et dans ce verset biblique, Jean-Baptiste déclare pour dire que je ne le connaissais pas, ce monsieur Jésus-Christ. Na nzela wana Yohane mobatisi azoloba polele te na yebaki moto oyo te Yesu Kristo. Mais c'est lui qui m'a envoyé pour prêcher, pour préparer le chemin. Il m'a parlé, il m'a donné les signes. Nzoka nde moto atindi ngai po ete nayekwisa napongisa nzela alakisaki ngai bilembo. Il dit, celui qui vient après toi, c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Alobi malamu ete oyo akoya sima na yo yende akopesa libati ya molimo. Toi, Jean-Baptiste, tu vas seulement préparer le chemin avec le baptême de repentance. Yo Yohane mobatisi kende ka kobongisa nzela na libati ya kobongola motema. Et quand Jésus-Christ est arrivé, Jean-Baptiste était le premier à présenter Jésus-Christ parce qu'il a vu les signes. Nde tangu Yesu Kristo akomaki Yohane mobatisi nde azalaki moto ya yambo ya kolakisa Yesu Kristo po ete ye amonaki bilembo ekokisami. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ le jour de son baptême sous une forme de colombe. Mokolo alibatisi ya Yesu Kristo molimo mosantu pe ye kokita na elilingi ya mwandeke. Et la voix fut entendue du ciel pour confirmer que c'était lui le Fils de Dieu. Pe mongongo eyokanaki wuta likolo pona kolakisa polele ete yende azalaki mwana ya Nzambe. Jean-Baptiste a rendu témoignage que c'est lui. Moi, mon travail s'arrête, c'est lui qui commence. Bongo Yohane mobatisi lokola témoin atatolaki ete ezali ye ngai mosala na ngai ezosuka yende azobanda. Il va vous baptiser non seulement de l'eau, mais aussi de l'esprit. Akobatisa bino kaka na mai te kasi na molimo pe lokola. Mais quand vous lisez dans Jean 4 chapitre 2, Jean 4 verset 2, soki otangi na Yohane mokapo ya minei nzela kotanga ya mibale, on dit Jésus lui-même n'a pas baptisé qui que ce soit. okoyoka polele te Yesu Kristo balobi kuna ye moko abatisaki ata moto te. Mais il faisait baptiser les gens par ses disciples. Azalaki nde kopesa nzela ete bango babatisama na bayekoli na ye. C'est le travail qui s'est fait à cette époque-là au nom de Jésus-Christ. Nde mosalo esalamaka na ntango wana na nkombo ya Yesu Kristo. Et c'est le même travail qui continue à se faire jusqu'à ce jour. Nde kutu mosalo ezosalama kino mo ya lelo. Le baptême d'eau pour nous c'est un sacrement. Libati ya mai pona biso ezali sakramento esantu. Et qu'est-ce que ça mène à l'homme? Pe nini ezali komeme pai na moto. Le saint baptême d'eau c'est la régénération d'eau. Libati esantu ya mai ezali mbotama ya sika na nzela ya mai. Comme Jésus-Christ lui-même avait expliqué ça à Nicodème. Lokola Yesu Kristo ye moko asosolisaki yango na Nicodème. Dans le livre de Jean chapitre 5, chapitre 3 verset 5. Na mokanda kaka ya Yohane wana kapo ya misatu nzela ya mitano. Jésus avait clairement expliqué à Jean-Baptiste, nul ne peut voir le Père, mon Père, s'il ne renaît de nouveau. Yesu Kristo asosolisi Nikodeme polele ete moko te akoki komona tata na ngai soki abotami mbala mibale te. Parce qu'aujourd'hui les gens peuvent se dire que non, la foi seulement suffit, ma foi va me sauver. Lelo bato ebele bakoki koloba ete bondimi kaka yango nde esengeli bondimi na ngai ekobikisa ngai. Mais les Écritures sont claires. Comment quelqu'un peut avoir la foi s'il n'a jamais été enseigné? Zoka makomi ezali polele boni moto akoki kozala na bondimi kasi soki nano ayekwisama te. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour enseigner. Esengeli yango ezala na moto moyekwisi. Et puis celui qui doit enseigner, il doit être envoyé par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'improvisation, mes chers frères, mes chères sœurs. Soyez dans la joie, mes chers frères, mes chères sœurs, parce que vous avez reçu les sacrements de Jésus-Christ lui-même. Et vous les avez reçus par l'intermédiaire des apôtres vivants que Jésus-Christ lui-même a mandatés. Maintenant, vous devez comprendre qu'est-ce que vous avez reçu pendant que vous avez reçu le saint baptême d'eau. Vous avez fait un pas vers
vers la régénération. bobwaki lokolo na nzela ya mbotama ya sika. Vous n'êtes plus loin de votre Père Céleste. Boza lisusu mosika te na tata na bino ya likolo. Vous êtes devenus membres de l'Église du Christ. Bokomi bato na lisanga na eglezia ya mokonzi Rien Yesu. que pour les saints baptêmes d'eau. Kaka na nzela ya libati ya mai. Mais ce n'est pas tout. Mais silite. En cela, il faut ajouter les saints scellés. Esengeli sika kobakisa libati ya molimo mosantu. Les saints scellés, c'est le sacrement que Jésus-Christ lui-même a institué. Libati ya molimo mosantu ezali sakramento esantu oyo kolo Yesu ye moko moto atiaki yango. Il ne suffit pas de prier pour implorer le Saint-Esprit, mais il faut recevoir les saints scellés, les saints baptêmes d'esprit. Esengeli kaka te obondela mpona koyamba molimo mosantu kasi esengeli na yo ozwa nde libati ya molimo mosantu. Du temps des apôtres de l'église primitive, les gens en doutaient aussi. Na tangu ya bantoma ya eglezia ya yambo batu bazalaki kotiela yango petembe. C'est comme ça qu'en Samarie, quand Philippe a été prêché l'évangile là-bas, De yango wana na Samaria tangu Philippe akendaki koteya sango ela mukuna les gens ont cru en Jésus-Christ. bato bandimelaki nkolo Yesu. Et quand ces gens l'avaient cru, ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Tango bato wana bandimi bazwaki bongo libatisi ya Yohani Mobatisi. Ce qui leur manquait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oyo ezalaki kozanga na bango ezalaki sika libatisi ya molimo Comme mosantu sacrement. lokola sacramento. C'est comme ça que Pierre et Jean sont allés à Samarie pour donner le baptême du Saint-Esprit. De yango wana Yohane pe Petelo bakendaki tina Samaria pona kopesa libati ya molimo mosantu. Comme je l'ai dit, Jésus n'a baptisé personne, Jésus n'a scellé personne, il les faisait par ses apôtres. Ndenge nazoloba polele nalobaki yango ete Yesu apesaki sakramento te na moto moko kasi asalaki yango na nzela ya bayekoli na Il ye. continue à le faire par ses apôtres jusqu'à aujourd'hui. Kino mo ya lelo azokoba kosala yango na nzela ya bantoma na ye. C'est comme ça qu'en Actes des Apôtres chapitre 8 verset 14, il est clairement dit que le Saint-Esprit se donne par l'imposition des mains d'un apôtre vivant. Nde yango wana na misala ya bantoma kapo ya mwambe nzela ya zomi na minei elobami polele ete Zambe azopesa molimo mosantu na nzela ya loboko oyo ntoma azopesa. Troisième sacrement, Sakramento ya misato la Sainte Seine, molei mosantu le corps et le sang de Jésus-Christ. zoto pe makila ya Kristo. On a fait plus de 4 mois, on n'a pas fêté la Sainte Seine. Tosali sanza minei tosangani na molei mosantu te. Mais rappelez-vous que comme sacrement, vous l'avez reçu les jours où vous l'avez reçu pour la première fois. Bokanisa malamu ete lokola sakramento esantu bosi bozwaki yango mokolo oyo bozwaka yango mpona mbala ya liboso. Comprenez que dans Matthieu 26, il est écrit Na kati ya mokanda ya Matayo kapo ya tukumi bale na sambo pe zela ya tukumi bale na sambo elobabi Jésus a pris du pain, il l'a brisé, il a rendu grâce à notre Père Céleste, il a distribué aux disciples. Yesu azwaki lipa atomboli yango azongisi matondo pe abuki yango akaboleli pe bayekoli na ye. Il dit c'est mon corps, prenez et mangez. Alobi ezali nzoto na ngai bozwa pe bolia. Il a pris la coupe du vin, il a rendu grâce et il a donné aux apôtres, buvez, c'est mon sang. Azwi pe lisusu kopo ya vinyo atondi botondi pe alobi bozwa bomela ezali makila na Et ngai. ce qui est plus important, il va pour dire que je ne mangerai plus de ce pain, je ne boirai plus de ce vin, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver avec vous. Eloko eleki ntina alobi ete ngai nakolia lisusu lipa oyo te nakomela lisusu vinyo oyo te ti mokolo oyo tokokutana lisusu na bino banso elongo. Mais vous continuez à manger pour vous rappeler de moi jusqu'à ce que je revienne. Zoka bino bokoba koliaka pe komela po ete bokanisaka ngai ntango nyonso ti mokolo na kozonga. Ce que Dieu fait, mes chers frères et sœurs, c'est un mystère. Eloko eza malamu makambo oyo ezali mabombami. Et comme c'est un mystère, Dieu le dévoile à qui il veut. Lokola ezali mabombami Nzambe azali kofungolela yango oyo ye alingi. Ceci dépasse l'entendement humain, le mystère. Makambo oyo ezali mabombami elekaka koleka mosika boyoki ya bato. Ça ne peut pas être expliqué par la raison humaine. Mayele ya bomoto ekoki kososolisa yango te. C'est ça les sacrements. Nde yango ba sacramento. Si vous voyez seulement le sang et le corps de Jésus-Christ, ça vous fait voir que Jésus avait la dimension humaine. Il avait le corps, il avait le sang en lui. Soki bomoni kaka eteni oyo ya makila pe ya nzoto ya Kristo ezolakisa biso polele ete Yesu Kristo azalaki pe na mwa eteni ya bomoto kati na ye. C'est pourquoi la Bible dit Jésus vrai homme.
nde yango makomi santo ezoloba Yesu moto ya solo penza. Mais Jésus était aussi vrai Dieu. Yesu azalaki pe Nzambe ya solo. Parce que c'est lui qui a amené aussi l'esprit pour que ça fasse les trois sacrements et que les trois sont d'accord. Nde yango ye mutu amemaki molimo po ete sala basakramento misato po ete yango misato endima. Réjouissons-nous une fois de plus d'être encore ensemble tout autour de l'autel de grâce. Tosepela mingi kozala lisusu elongo zingazinga ya mese santu. Mais surtout comprenons l'importance des sacrements que nous avons reçus des apôtres vivants. Mais mingi nde tososola malamu ntina ya basakramento obiso tozwi na maboko ya bantoma ya bomoi. C'est-à-dire les sacrements, ce sont des signes sacrés pour le salut de l'homme. Elingi kolobete basakramento ezali bilembo esantu pona lobiko ya bato. Les sacrements, c'est ça qui donne accès pour être près de Dieu éternellement. Basakramento yango te ezofungola nzela pona kozala penepene na Nzambe pona libela na libela. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions tous prendre une décision quand nous rentrons maintenant dans notre communauté pour vivre autrement. Maloba oyo ezwa bisika na bitema na biso. Mingi tozwa mikano po eta tokozonga na masanga na biso tobika bomoi na biso lolenge mosusu. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Je suis accompagné de notre apôtre Frédéric Makaya. Penenangai nazali na ntoma na biso Frédéric Makaya. Je pense que Dieu va aussi beaucoup nous parler en lui. Na yebi ete Nzamba kolobela biso pe mingi na nzela na ye. Parce que depuis longtemps Dieu l'a toujours utilisé puissamment. O utakala Nzamba salaka na ye makasi mingi koleka. L'instrumentiste peut préparer le chemin pour notre apôtre. Mobeti mandana kobongisa nzela pona ntoma na biso. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons que dire merci à Dieu notre Père Céleste. Parce qu'il nous donne l'occasion de retrouver encore la communauté de fidèles dans la communauté. Nous avons beaucoup attendu cet instant. Et Dieu est grand parce qu'il a exaucé nos prières. Quand l'apôtre Jean parle de trois témoins, ça ne veut pas dire que nous croyons en trois dieux. Nous croyons en un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et cette Trinité reflète aussi l'image des trois sacrements que nous recevons. Le Saint Baptême d'eau, le Saint Scellé et la Sainte Seine. Un exemple pratique peut illustrer cela. Notre corps humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ces trois éléments forment un seul corps. Mais ce corps peut avoir des carences.
On recourt parfois à la perfusion, à la transfusion ou bien à la respiration artificielle. Tango mosusu bakozongisa moto mai, bazongisi ye makila, tope bacheye pomboni po etapema. Et parmi ces trois opérations, on ne va pas négliger une pour respecter deux. Na kati ya makambo misato esengele salama, bakotalela kaka moko te baboya mibale. Toutes les trois doivent intervenir. Nyoso misato esengele salama. Et nous voyons l'harmonie qu'il y a dans les trois personnes en Dieu. Cette harmonie se manifeste aussi dans les trois sacrements. Le témoin qui est l'eau symbolise le baptême d'eau que nous recevons. Et Dieu le Père s'était manifesté quand Jésus avait reçu le baptême d'eau. Il a même dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Le Saint-Esprit était aussi présent parce qu'il est descendu sur Jésus. Le témoin du sang nous montre le sacrifice de Jésus. Il fallait que Jésus meure pour que l'être humain soit sauvé. Et Jésus avait dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, ne demeure pas avec moi. Au moment du Saint scellé, c'est le témoin qui est l'Esprit. Là, nous recevons les dons du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ajouter que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Cette harmonie-là travaille en Dieu seul et unique. Et quand nous acceptons de croire à cette parole, nous entrons aussi dans cette harmonie-là. Nous devenons des êtres nouveaux par la renaissance d'eau et du Saint-Esprit. Et quand nous recevons la Sainte Seine, nous voyons aussi l'image du sacrifice de Jésus-Christ. Nous commémorons et nous manifestons notre reconnaissance en ce sacrifice. Nous devons ainsi le suivre comme notre maître. Et notre imitation nous conduira à la perfection. Parce que l'apôtre Paul dit que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité d'esprit. À la stature de Christ. C'est-à-dire que notre foi doit avoir un certain niveau de perfectionnement. Et de la connaissance du mystère divin. Alors nous avançons pas à pas jusqu'au jour du Seigneur. C'est là que la gloire de notre Père Céleste se manifestera. Parce que nous serons éternellement auprès de lui. Amen. Amen. Nous avons été richement bénis par l'exhortation de notre apôtre. Une chose additionnelle et pas moins importante, c'est le pardon des péchés. Le corps humain, quand vous faites 2, 3, 4 jours, vous ne vous lavez pas, vous vous sentez très mal à l'aise.
Et quand vous vous lavez, vous sentez qu'il y avait quelque chose qui manquait à vous. C'est Dieu qui a arrangé cela de cette façon-là. Que quand on est sale, on doit se laver. Ça ne voit que le corps physique. Pendant que nous avons aussi l'âme qui est dans le corps qu'on vient d'expliquer notre apôtre. C'est pas avec de l'eau, c'est pas avec du savon qu'on va laver notre âme. L'eau, le savon pour l'âme, c'est le pardon des péchés. C'est pourquoi notre Père Céleste ne nous a pas laissé pendant cette période de Covid. À distance, il pardonnait toujours nos péchés pour que notre âme soit toujours propre. Même pour les malades qui n'ont pas eu la possibilité de suivre les services divins, notre Père Céleste pardonnait leurs péchés. Parce que le jour de notre Seigneur Jésus-Christ se passe avec ce corps physique que nous allons les rencontrer. Mais avec le corps glorieux, le corps spirituel. Et c'est ce corps-là qui mange la parole et qui se lave avec le pardon des péchés. C'est cela que nous tous nous attendons impatiemment à ce moment. Parce que nous avons reçu l'évangile et maintenant il faut recevoir le pardon des péchés. En cela, nous allons demander à notre instrumentiste de nous interpréter un cantique de repentance. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. À présent, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, tous vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit et reste avec vous tous. Amen. Amen. Père Céleste, Dieu d'amour, c'est avec reconnaissance que nous te disons merci. Aucun Père sur cette terre ne peut faire ce que vous faites pour nous. Ils peuvent donner aux enfants la nourriture, les habits, mais jamais le pardon des péchés. Maintenant, nous nous sentons approchés du retour de Jésus-Christ.
Et nous implorons qu'ils peuvent venir même maintenant parce que nous sommes déjà sanctifiés. tozali kosenga aya ata sasa ipi po ete tosi topetolami. Merci pour l'évangile, mon Père Céleste. Matondo pona sango elamu. Merci pour le pardon des péchés. Matondo pona bolimbisi masumu. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de l'autel des grâces. Matondo pona mapamboli nyonso biso tozwi wuta mese sant. Continue à être avec nous. Umela kozala na biso. Et que ton esprit continue à nous enseigner des vérités cachées. Pe molimo na yo ekoba koyekwisa biso mabomba Nous mina te yo. demandons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Tosengi yo maimanso oyo na ntina nkolo na biso Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. Sika tokosangana molemo santu. La table du Seigneur est prête. Mesa e ankolo ebongisami. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana pe molimo mosantu. Je consacre le pain et le vin pour le service de la Sainte Seine. Nazali kopambola mapa pe vinyo pona molimo santu. Et j'y dépose le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ, Pe nazali kotia likolo na yango libonza lioko ya nkolo na biso Yesu Kristo. valable en toute éternité. Ya ntina pona seko na seko. Car le Seigneur prit du pain et du vin, Po ete kolo Yesu azwaki lipa pe vinyo, rendit grâce et dit, atondi botondi pe alobi. ceci est mon corps Oyo ezali nzoto na ngai, qui est donné pour vous. oyo epesami pona bino, Ceci est mon sang, oyo ezali makila mangai, le sang de la nouvelle alliance, makila ya boyokani ya sika, qui est répandu pour vous, oyo esopani pona bino, pour le pardon des péchés. pona bolimbisi masumu. Mangez et buvez. Bolia pe bomela, Faites ceci en mémoire de moi. osalaka boye pona kokanisa ngai. Car toutes les fois que vous mangez ce pain Po ete mbala nyonso bokoliaka lipa oyo, et que vous buvez ce vin, pe bokomelaka vinyo oyo, vous annoncez la mort du Seigneur bokosakolaka sango ya liwa ya Kristo jusqu'à ce qu'il revienne. ti ntango ye akozonga. Amen. Amen. À présent, le Seigneur vous invite à sa table. Sika nkolo azali kobianga biso na sani na ye. Prenons place. Tozwa bisika, Cantique pour la Sainte Seine. zembo pona molemo santu.
Nous allons clôturer le service divin par une prière. Père céleste, Dieu d'amour, tu nous as élus avant la fondation du monde. Quand le moment est venu à notre naissance, tu nous as amenés dans ta maison. Ce qui veut dire que tu nous as connus et tu nous as appelés avant que nous puissions te connaître. Quand tu appelles quelqu'un, tu lui donnes la vocation. Tu nous as donné la vocation d'évangéliser, d'être des témoins vivants de l'évangile de Jésus-Christ sur cette terre. Et aussi de préparer l'épouse de Jésus-Christ par les sacrements, la parole et le pardon des péchés. C'est ce que tu viens de faire pour nous en ces jours. Nous confions maintenant le chemin de retour entre tes mains. Que tu puisses guider les pas de tout un chacun parmi nous. Nous prions, bon Père Céleste, pour les autorités de notre pays. Que tu puisses être toujours avec eux dans leurs décisions. S'ils arrivent à mettre la paix sur notre pays, ça va aussi faciliter l'évangile. Et la brebis qui est hors de l'enclos, il va y entrer. Nous continuons à implorer pour le retour de ton Fils Jésus-Christ. Abrège le temps, bon Père Céleste, qu'il vienne nous prendre. Et surtout que nous soyons dignes pour ces jours-là. Notre souci ardent, c'est de rester auprès de toi éternellement. Dans les peu de jours que tu nous accordes sur cette terre, bon Père Céleste, donne-nous notre pain quotidien. Qu'est-ce que nous pouvons te demander encore, bon Père Céleste? Tu connais toutes choses avant que nous puissions nous prononcer. Nous confions les offrandes de tes enfants entre tes mains. Bénis et remets richement aux sources de provenance.
pambola pezongisa ebele koleka bisika yango euti. Que nos offrandes puissent servir pour le développement de ton œuvre. Makabo na biso esalisa pona bokoli ya mosala na yo. Et que les bénédictions puissent remplir dans nos maisons. Bongo mapamboli etonda na mabota na biso. Fais plus que ce que nous pouvons te demander en simple parole. Salamin koleko biso tokoloba na malobo moke. Au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. O kombo ya mwana na Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Bozenga ya nkolo na biso Yesu, bolingo ya Nzambe, pe bokangami na molimo mosantu ezala na biso banso. Amen. Prendre place. Beaucoup de bénédictions à tout le monde. Mapamboli mingi koleka na biso banso. Cantique de clôture. Zembo ya kosikisa losambo.